La réunion de Bimi à quai des poissons. Ça signifie que solution mon côté est Zouami. Ministre Ayaki Kolaki Sabiso ba loi. Loi telle, et le biboye. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Article 53 du Code foncier. Le biboye. Yende a 8 places ya gouverneur. Azo loba nyonso okanisande ayebili solo a mabele. Ministre, tant biso to sengi maloba. Tant yo zozo maloba lobi, madame, vous avez 30 secondes. Vous avez 20 secondes. Donc, nyonso biso to soloba, suka nango ministre aloba ki, a kozonge la décision na yete. Même si vous voulez aller dans le conseil d'État, ce n'est pas mon problème, moi je m'en fous. Alobi bozonga. Bozonga lundi. Bozonga lundi. Est-ce que bozonga? Biso lundi, to moni ke to kozonga te. Gouverneur Bumba alobi boy. D'ailleurs, esika wana bansenya bazate. Nga batu bakomi kobenga nga bazoyebisa nga gouv. Olobi ndini mpona site ya mpasa. Nga pe neza na mwa eloko na nga kuna. Seke mabele wana ezali ya bansenya te. Arrêté à hôtel de ville ezali volant. Ça n'a pas de tenant ni aboutissant. Eza na trace mon côté. L'arrêté là n'a pas raison d'être. Normalement, l'État il faut retirer arrêté au hôtel de ville. Wana nazo tina message nanga na gouverneur de la ville. Na 10 ans oyo projet oyo bazalaki nango 200 millions o balobi na ministre affaires foncières bazalaki nango. Mais pourquoi bazako kombola te? Pourquoi bazako zomatiti te bake bwaka na site? Maman ministre azali animé d'une mauvaise volonté. Pona nini? Parce que maman ministre apesi biso occasion te ya koyeba historique na biso. Pouvoir nini o biso tozanango tokoya ko occuper illégalement mabele ya hôtel de ville. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Liberté Plus Mag, présentée par votre humble serviteur Double DG. Aujourd'hui, nous avons un fait d'actualité, une histoire qui défraie la chronique. Il s'agit de contentieux, de conflits qui opposent le collectif des enseignants et l'hôtel de ville. Raison pour laquelle, après ma descente sur place, comme vous avez vu à travers les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux et sur Liberté Plus Télévision, j'ai jugé bon de recevoir le collectif des enseignants pour essayer un peu de savoir un peu plus sur leur entretien qu'ils ont eu avec la ministre, Madame la ministre des Affaires foncières, Madame Akasia Bandoubola, le samedi dernier. Devant moi, c'est le collectif qui est dirigé par Madame Chantal, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur. Pour ça, émission na bilingue pour pas comprendre un peu les camins et les cas. Est-ce que vous pouvez revenir sur la présentation devant les téléspectateurs à Liberté Plus? Merci. Je suis Madame Chantal Mafankolo Silaya. Je suis enseignante à l'EPE Likia de Kimpasani 2. L'EPE Likia, c'est dans la commune de Kimbanseke. C'est là où j'enseigne. Bon, dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe? Bon, avant de revenir en fait, sur l'historique de ces problèmes, j'aurais souhaité d'abord que vous puissiez faire le résumé de la rencontre que vous avez eue avec le ministre Akasia Bandoubola dans son cabinet de travail le samedi dernier. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes allé là-bas? Quelle était la conclusion de vos échanges? Par rapport aux problèmes qui nous opposent à l'hôtel de ville de Kinshasa, nous avions écrit
nous avions fait un recours gracieux auprès de Madame la ministre des Affaires foncières, Madame Akassia. Parce que nous avions appris, on n'était pas notifiés, mais nous avions appris et nous avons vu à travers les réseaux sociaux un arrêté rapportant notre arrêté numéro 106 par Madame la ministre des Affaires foncières. Après cet recours gracieux, les conseillers du ministre nous ont appelés. C'était, s'il rappelle, ils n'étaient pas notifiés par écrit, mais c'était verbalement, par téléphone. Ils nous ont demandé d'aller au cabinet. Il y aura une réunion avec Madame la ministre. C'est pourquoi nous sommes partis. Là, c'était quel jour? C'était le vendredi matin. Le vendredi. Le vendredi matin, il y a un monsieur, il s'est présenté au nom du conseiller du ministre, M. Kilangalanga. Kilangalanga. Il m'a appelé au téléphone. Il a dit que je devrais aller. D'abord, je devrais m'entretenir avec lui et que je devais être accompagné de mon avocat conseil, l'avocat du collectif. Ouais. Après cette rencontre, il y aura maintenant une grande réunion avec les ministres. C'est pourquoi je suis allé. Lorsque nous sommes allés, le vendredi soir, il nous a reçus tard vers 16h, 17h. On s'est parlé. Nous avions présenté nos regrets au ministre à travers son conseiller qu'on n'était pas d'accord avec cette pratique. Parce qu'il a entendu le son, l'autre oreille de l'hôtel de ville, mais nous, il ne nous a pas écoutés. Directement, avec ce qu'il a écouté de l'hôtel de ville, directement, il a pris la décision d'annuler notre arrêté. C'est pourquoi nous sommes allés. Nous nous sommes plaints auprès d'eux. Nous leur avons demandé de présenter ces regrets-là auprès de Madame la ministre, si elle pouvait revenir à sa décision. Ok. C'est pourquoi, le samedi, ils nous ont confirmé qu'il y aura bel et bien réunion et qu'on devrait être là-bas déjà depuis 9 heures, à partir de 9 heures. Nous sommes allés, bien qu'il y avait la pluie, nous sommes allés, on est arrivé là-bas avec une délégation du collectif accompagnée de nos conseils. Après, c'est par là qu'on nous dira que le gouverneur Bumba sera avec nous. Et il était là avec son directeur de cabinet. Donc le gouverneur Daniel Bumba a fait les déplacements du cabinet du ministre. Oui. Donc vous avez eu une séance de travail. Séance de travail ensemble. Il y avait l'hôtel de ville, représenté par le gouverneur et son directeur de cabinet. Il y avait aussi Madame la ministre et son cabinet. Nous étions curieux de voir la présence des avocats du chef coutumier qui nous a vendu la terre depuis 2007. Aujourd'hui, ça fait 17 ans. Nous, avec le chef coutumier, nous n'avons pas de problème. Okay. D'ailleurs, il nous défend. Il nous a défendu lorsque Kimbuta, au nom de l'hôtel de ville, nous a pris cette concession. Devant le ministre des Affaires foncières, Maj Kissi Mangoy, Ngamba, le coutumier, il a dit que je reconnais avoir vendu la concession aux enseignants et non à l'hôtel de ville. Je n'ai jamais eu de rencontre avec l'hôtel de ville. D'ailleurs, je ne le connais même pas. Mais aujourd'hui, l'hôtel de ville amène les avocats de Ngamaba pour mentir, dire noir c'est blanc, il ne nous reconnaît pas. Et pourtant, nous avons les actes de vente signés par le chef coutumier, légalisés par le bourgmestre de la commune à l'époque. Okay. C'est pourquoi, lors de cette réunion, nous étions surpris. Pendant que le dossier est au tribunal de Kinkole, même lorsque les avocats sont allés au tribunal, il y avait aussi les avocats de Ngamamba, le chef coutumier. Donc, si je comprends bien, vous ne comprenez pas la présence
des avocats du coutumier. du coutumier. Oui. C'est lui qui vous a vendu les terres depuis pratiquement 17 ans. 17 ans. C'est pourquoi, lors de cette rencontre, au lieu de parler du problème qui nous concerne, nous les collectifs, à l'hôtel de ville, le débat était tourné vers les collectifs et les avocats du chef coutumier. C'est comme si vous, avec le coutumier, vous avez eu des problèmes. Oui. Or, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Donc, c'est ça notre problème. Comment ça peut changer de tournure? Donc, cet esprit-là, donc, cette façon-là, nous semble un peu être louche. On ne comprend pas. Mais, lorsque Madame la ministre a pris la parole, d'ailleurs, la ministre a montré noir sur blanc qu'elle est penchée vers l'hôtel de ville. Malgré tous les documents que nous avons, dans sa lettre annulant notre arrêté, elle a dit que d'ailleurs l'arrêté 106 du collectif des enseignants n'est pas publié au journal officiel. Et nous avons donné le journal officiel où notre arrêté, le passage où notre arrêté est publié. Elle a tenu compte de ça lorsque vous... Elle n'a pas tenu compte de ça. J'avais donné ça même à son directeur de cabinet qui m'a reçu le soir de vendredi avec son conseiller. Mais la ministre n'a pas tenu compte de ça. La ministre n'a pas tenu compte de tout. Est-ce que vous étiez quand même à l'aise lors de cette rencontre avec l'autorité? Nous n'étions pas à l'aise. On était mal à l'aise. C'est comme si la réunion d'ailleurs, nous sommes arrivés au cabinet du ministre à 10 heures. Mais il y a aussi l'hôtel de ville qui était là à 10 heures. Lorsqu'il y a un problème, moi je pensais que l'affaire foncière à travers le ministre doit faire les sapeurs-pompiers. Il est l'église au milieu du village. Nous devons rester en attendant l'arrivée du gouverneur et du ministre. Nous devons rester les enseignants de leur côté, l'hôtel de ville aussi à son côté. Mais ils ont récupéré les agents de l'hôtel de ville, ils ont récupéré les avocats de Ngamaba, ils sont allés faire leur mini-réunion avant la rencontre proprement dite. Avant la rencontre proprement dite. Ils étaient dans une chambre, dans un bureau, je ne sais pas de qui, en train de parler de tout et de rien. Nous avions compris qu'ils étaient en train de monter des stratégies. Et après, il y a un monsieur, le chargé de communication du ministre, qui est venu nous prendre. Oh non, le collectif, venez, nous sommes allés. C'est à ce moment-là, vers 16h10, que la réunion a commencé. Pendant tout ce temps, ils étaient en train de monter des stratégies, comment nous affronter. C'est pourquoi, avec cette façon-là, nous, on était montés, on devait déjà claquer la porte. Nous avons dit à nos avocats, nous disons, bon, nous partons. Parce que jamais de la vie, les gens de l'hôtel de ville doivent être ici. À côté de nous, on doit nous appeler au même moment. Mais comment ils se sont chargés pour nous exposer, pour nous négliger, après ils viennent nous appeler pour nous donner l'information de ce qu'ils se sont dit là-bas. Nasuka nango, samedi wana, gouverneur Daniel Bumba, na ba collaborateur nae, ba avocat ya coutumier kotoyo, mais ministre na katikati, bino pe mupandia, bobimi na nini comme résolution kuna. Est-ce que andimi ko longola arrêté nae, to ko zonk sabino na ba droit na bino ou bien ko trouver compromis moko bobimi na nini kuna. Na réunion tobimi à quai des poissons. Ça signifie que solution mon côté est zoami. Parce que na réunion wana ministre ayende kotoné. Ministre ayaki pour alakisa biso ba loi. Ba bi apesa ki bino maloba boloba ki à l'aise. Ministre apesa ki bino maloba ba. Nazo koma place wana. Ministre ayaki ko lakisa biso ba loi. Loi telle et le biboye. Le sol et le sous-sol appartient à l'État. Article 53 du Code foncier. Le biboye. Il y a 8 places, il y a gouverneur. Azo loba nyonso,
okokanisa nde ayebi lisolo ya mabele. Ministre ntango biso tosengi maloba ntango yo ozosa maloba alobi madame vous avez 30 secondes, vous avez 20 secondes. Donc nyonso biso tozoloba suka nango ministre alobaki akozonge la décision na ye te. Même si vous voulez aller na conseil d'état, ce n'est pas mon problème, moi je m'en fous. Ah bon? Wana maloba ministre ayebisi biso ministre abosani que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Nous sommes les agents de l'État. Donc l'État aussi doit s'occuper de nous. Nous sommes les enseignants. Mutute na mboka o mokonzi moko te abosani situation ya enseignant lelo. Mais ministre alakisi noir sur blanc que le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo alobi état de droit. Mutu na mutata la badroit na ye. Utilité publique bien sûr, mais n'est-ce pas signé? Donc, réunion esili ya quai des poissons, il y a lobi na bino nini. Nasuka réunion alobi boye. Ye azoko mi pesa na makambo ba avocat ya ngama ba chef coutumier balobi. Que biso tozo reconnaître te côté que la collectif des enseignants mabele. Côté que la ki ba particulier. To la ki si ministre ba acte de vente ya chef ngama ba. To yebisi ye to somba ki école par école. Mais tant que monde est-ce que c'est interdit que ceux qui bo sombe sika moko se constituer en collectif pour défendre ba droit na bino? To sali collectif pour to bunda bitumboyo. Est-ce que c'est interdit? Mona ke ezali école moko te, ezali mutu moko te, to zali ebele. To zomona te quel lien ezali na rapport wana. Oh non, to tekilaki bango dimension wana te. To lebi bazo ba papier na biso nyonso chef apesa ki biso ba calculer mapangu ba komisa ngo na nombre d'hectares et ko pesa combien. Ministre asengi ba avocat ya ngama ba bokende naza na posa ya superficie boya na ba preuve ba enseignant boya na ba preuve posa la nini naza na posa ya superficie toka jimilo kanya so posa la nini ayebisi cadastre kende kozwa superficie wana to comprendre ministre ke alingi ayeba superficie po ayebisa biso ke à partir de lelo bazwi superficie autant na mboka tel bino enseignant tochingi bino na mboka wana. Nous on se demande par rapport à ça ministre a kozwa décision wana na ndenge nini. Donc ceux qui ne comprennent bien alobi bozonga lundi. Tozonga lundi. Est-ce que bozonga? Biso lundi tomoni ke tokozonga te. Pona nini toke na cabinet ministre 2 fois. Première fois, tu as posé problème dans ma conseiller directeur de cabinet. Il y a excusez de cabinet. Deuxième fois, tu as zongi na ministre na yemokona gouverneur Bumba. Gouverneur Bumba à l'Obiboy. D'ailleurs, esika wana ba enseignant bazate. Nga batu ba komi ko benga nga bazo yebisa nga gouv. Pour le bindi ni pona site ya mpasa. Nga pe na zana mwe eloko na nga kuna. C'est que mabele wana ezali ya enseignant te. Na yebisaki bango to pesa bango liste ya école. O bazali na kati ya collectif na biso bakende école par école ba vérifier soki ba enseignant bazana mapangu kuna te bongo bakangisanga batina nga na prison. Parce que olobi entre-temps bokende te blocage de salami siko. Blocage de salami yazo camper na position na e bino pe bolobi bokende te. Bon, entre-temps siko voie ya justice e monani. Yebisanga bokomi wapi na mambo tali justice. Bon, na justice makambu ezalaki awa na 4e rue na parquet général. Parquet général asengi ba réquisition na cadastre. Cadastre alobela ye fameux arrêté numéro 044 ya hôtel de ville. Oyo ministre azo vante nango. Arrêté na biso numéro 106. Bapesa authenticité.
cadastre alakisa ye ndenge nini bango bapesaki bato oyo baarrete baemplacement à chaque arrêté ezali wapi arrêté ya hôtel de ville eza na à peu près 250 hectares ezali wapi arrêté ya baenseignant eza na 45 hectares ezali wapi cadastre apesa éclaircissement cadastre ezala cadastre ya nsele ezala secrétariat général aux affaires foncières bazongisi baréponse na baréquisition na parquet balobi boye arrêté ya hôtel de ville eza kaka papier asombaki na nani mabele toyebi te eza na trace moko te plan te demande de terre te demande de travaux te eloko te na cadastre parce que dossier avant ekoma na ministre ya bahectare ebele esengeli ebanda na circonscription neti biso ezali nsele kuna nsele alobi trace moko te ezali bazomona ka papier na terrain eza na espace te ya 250 hectares eza te arrêté à hôtel de ville ezali volant ça n'a pas de tenant ni aboutissant eza na trace moko te l'arrêté là n'a pas raison d'être normalement l'état il faut retirer arrêté au hôtel de ville baconfirmer arrêté na biso baenseignant balobi baenseignant na chef ngamaba basombaki 78 hectares kimbuta abuki bango deux fois na 2010 na 2014 78 hectares bosomi na nini tosomi na 2007 ok bien que hôtel de ville aza na arrêté ya 2008 mais na 2008 na ye akutaki biso place wana ake kozwa arrêté na ye ya na likolo ya baacte générateur na biso ok soki tolandi na ebana 78 wana après ntango hôtel de ville azwi na 2008 arrêté ayaki kosala nini na mabele wana na 78 bozalaki nango na 78 ozalaki nango ndama mabele na biso Sakombi abotoli biso le ministre Sakombi abotola biso 8 hectares alobi chef coutumier place oyo atekelaki biso ezali mabele ya Juvel po ye azali représentant ya Juvel ato ampiete bango 8 hectares elongwe école moko je vous donne l'adresse bokoki kokende kovérifier na école wana institut Matondo ezali na poids lourd 17e rue poids lourd non loin na boulevard bazalaki na mabele na bango 1 hectare epai ya chef ngamba basombaki na biso bazalaki na collectif mais comme batikalaki na nyongo ya chef ngamba na moment kimbuta abuki biso asali clôture na ye espace wana etikalaki libanda chef coutumier ake arécupéré yango nyonso ateki donc baenseignant ya ekole wana baza libanda baza na mabele te ti ndenge tozoki etambola boye baenseignant bazolela baza na mabele te. Et finalement, bozui na justice, bozui nani jugement ya tribunal à grande instance ya Kinkole. Non seulement na justice, ko bana na parquet. Tant parquet a moni ba réponse uji na gadas que mudazo gérer babele a confirmé biso ba enseignant. C'est pourquoi le parquet a conclu que espace wana hôtel de ville azovane za mabele ya ba enseignant. Parquet général a sali oyo président na biso alobi état de droit alobi mabele oyo ezali ya baenseignant vu situation ya baenseignant lelo baza na mbongo te baza na eloko te biso justice il faut tozongisa bango na badroit na bango asali réquisition de force publique pour que elongola hôtel de ville na mabele baza nango 43 hectares kaka bazwa na kati ya 78 bazwi na kati ya 78 43 hectares balongola bango baenseignant bakende na mabele na bango esalamaki bongo. Donc lelo bo récupérer mabele nyonso. De ce côté-là, nous disons merci au président de la République parce que
le procureur de la 4e rue, parquet général, a dit le droit. Donc, situation actuelle, c'est que vous avez tout récupéré. Nous avons ce qui existe. Ce qui existe. Totalité à 78 et ça été. Exact. Ndambo et besoin de récupérer, nous nous sommes dit, bon, le coup la bande de Moussou Bazangi, besoin de Zali enseignant, donc na esprit social, au lieu ya ko zabambele ba 30 sur 30, ndenge de soma na chef coutumier, donc comme on a 15 sur 20, pour nous connaître ça la nini, azwa eloko. 15 sur 20, je répète. Ce qui est taliba acte de vente à biso, ils allaient 30 mètres sur 30 parcelles. Oh, biso de Somaka à l'époque, en 2007, na $200. Mais les lots, ils allaient 15 sur 20. Pendant que le parquet a confirmé biso, de fixer affaire dans le tribunal ya Kinkole. Ok. Tant de fixer affaire, biso de lobby, les lots, il faut dans une décision judiciaire. Donc, on tique à la bonne côté. Réquisition de force seulement ne suffit pas. Ok. Yangowana, Tokei, par un tribunal, a mené, après si Barangé a notifié hôtel de ville. Bazui, maintenant, Samba, Payete. Mi beko pe lobby, ceux qui m'ont su Moukana, et qui a eu Samba te, jugement est bimi par défaut en faveur ya batu oyo baza na mikanda oyo ya biso bamoni bamoni ba document na biso bapesi biso raison condamné hôtel de ville condamné hôtel de ville non seulement ayaki te asa na document te tozeli date totikali bango temps parce que bake ko notifier bango jugement, tozeli bango dans 15 jours, baya, pour ça la opposition, baya quitté. Biso 15 jours après, to monique, donc on a passé l'opposition, c'est que bandini, que makambo au tribunal et lobby, et ça y a solo. Biso to pays aussi, certificat, il y a non appel. Il y a non opposition. To suis certificat. Donc, procédure, il y a justice, il y a Moana. N'a aucun que Basali quand même appelle la cour d'appel ici. Avant que nous ça l'appel. 2 jours après, obtention, il y a acte, il y a non-opposition. Bon, on va miser arrêter. Ça la liste sous opposition. Ah, bah qu'est-ce que l'opposition? Bah ça lit quand même opposition. Or de l'épango bah c'est opposition wana, bah ordonnance na président, il y a tribunal. Parce que l'ordonnance pose un bref délai. Parce que le 2, fallait tout ça, les 4. L'avocat qui par politesse pour brandir acte certificat et non opposition. Malgré ça, tu y es déjà, tu as géré dossier au hôtel de ville. Bazali Batu, Basala n'importe qui mouta. Herba Buka Kipiso. C'est un réseau. Il y a Batu Bazana réseau, Bazana Kachuana, Batu à urbanisme Bazali, Batu à environnement Bazali, Ataba Oyo Balongwa déjà, dans mon salaire Bazali, dans le régime ya Kabila. Baye na dossier Oyo, dans le régime Oyo ya Fati. Ils n'ont rien à voir. Donc, ils ont makambo ya banda Kimbuta, Bazogi moi pose. Est-ce que Sungobila, Bozogi na même. Na époque Ngobila tikalaki kotia patata mukolo moko te na site wana. Basalaki partenariat na Union européenne de 2010 à 2014. Opération Goboka Matiti et Silaki. Parce que Goboka 10 ans oyo. Batikali Goboka Matiti ata mukolo moko te. Si vous pouvez comprendre te, tozo comprendre Bazongi li sous en force. Tozo comprendre te na 10 ans oyo. Wana na so tina message nanga na gouverneur de la ville. Na 10 ans oyo. Projet oyo bazalaki nango. 200 millions. Oh balobi na ministre affaires foncières bazalaki nango. Mais pourquoi bazako kombola te? Pourquoi bazako zomatiti te ba ke boka na site? Bazalaki na mbongo. Bazalaki na ba moyen. 10 ans. Ba policier oyo bazalaki wana ba banai ko futa bango te.
bapolisier na kati ya site wana batimoli libulu monene basali érosion oyo lobi na lobi okoyoka biso papa Fati mama Denise mutu tel talela biso likambo oyo mais bato baprovoke érosion wana ezali bato hôtel de ville na bapolisier oyo batiaki kuna po babandaki koteka babene. Maman Chantal, si on a comprendre likambo oyo po bato baolanda biso faut ba comprendre nde makambo ezokende. Donc pendant que vous êtes en justice, arrêtez Bimi. Pendant que tokamwe pendant que tozo samba, toza déjà dans jugement. Jugement est Bimi et longi c'est Bimi. Acte ya non opposition, tozui. Bozui. Bango le tokende na procédure. Bamoni ke na justice, tokende tozonga non. Arrêtez Bimi donc au cours ya procès. Bakei na nzela ya politique et pas ya maman ministre Akasia, affaires foncières, basololi na maman, bazui arrêté, maman annulé, arrêté au biso d'enseignant, tozo sambela. Alors qu'il y a une décision judiciaire. Alors qu'il y a une décision judiciaire. Je me demande, papa journaliste, je me demande, parce qu'il s'agit des enseignants, nous on n'a pas de moyens. L'hôtel de ville, partout il passe, au cadastre, au tribunal, aux affaires foncières, à l'environnement, il donne l'argent. Pendant qu'il n'a pas raison, mais il y a l'État, il faut corrompre. Biso dozo sa la grève, papa fouta biso $500 d'enseignants, parce que fouta biso $130. Mais ils ont l'argent pour aller corrompre les gens. Est-ce que place ou na tolo banano? Place est approprié, ba roboka na matiti, ba rosa la centre d'enfouissement de bazolo bana. Place wana. Nazole bango na président de la République, nazole bango na maman Judith Suminwa, premier ministre, nazole bango na ministre de la justice Moutamba, na assemblée ba député. J'ai même en main à couper, bakende, batin la délégation et que ne gota la place wana. Parce que bango balobi ke à 5 km il y a ici quoi bazo boka matiti pour na solo na population bato bakoki kozala te mais espace wana c'est en pleine ville donc bato si batongi population ba voisin na bino banani ba voisin na biso zali Juvel OCC Kengo Wadondo maman Jeannette ba sinistré ba Sango OCC des places bani ba keboka matiti des places wana bato wana na sotanga bato ceux qui bozo suspecter que ezapona oboka matiti te raison monsieur ezani ni kasi biso tozo suspecter bango baza na intention nini tozo suspecter bango que intention na bango eza koboka matiti te ezali réserve stratégique po batonga bandako ba au cadre ya bato nyonso structure wana pona nini parce que dès lors que partenariat esilaki na OTAN Union européenne na 2014 document toza nango maman ministre ya époque ya Kimbuta ya ministre provincial Nelly comme on a Neftali maman Neftali akomaki mukanda na conservateur ya Nsele que atina équipe ya bajomètre na terrain bakende kosala morcellement. Morcellement signifie kokata mapangu. Ok. Bakata mapangu baborne eza na kati ya concession. Bakata mapangu elongwe koboka matiti pa déchet et comme bakata mapangu conservateur sage qu'il était aboyi akomeli bango mukanda toza nango awa soko lingi topesa yo akomi mukanda alobi par rapport à morcellement bosengi ezali impossible parce que awa arrêté na bino zo pesa biso ba reperte to yebite concession na bino ngo e banda wapi esuki wapi awa eza na enseignant eza pe na bato mosusu tout autour ya esika oyo bazana ba arrêté na bango plus ancienne que ya bino donc il est impossible bongo je me demande papa journaliste bandako oyo balinga bakata morcellement matiti elongwe batimula babulu elongwe batonga bandako matiti na chambre nango ou bien ndengeni. Mesdames et messieurs, vous avez suivi l'exposé de maman Chantal, la dirigeante du collectif des enseignants.
ce que je constate un peu, ou bien analyse dans ça là, donc les gens profitent par le fait que tu vas décrier justice est malade, justice est malade. Maintenant, tu vas profiter pour avoir des décisions et un pouvoir exécutif et comme à l'école et un pouvoir judiciaire. Non, et ça la marabonté. Comment bino bozana nous na procès? Na nous procès silité parce que ceux qui opposition salamité, il y a moyen que ça l'appel. Mais pouf, décision administrative, il y a autorité, il y a secteur on a ebimi. Bon, bateau bazolanda biso, biso nano entre décision administrative et décision judiciaire, nini bakoyi ko appliquer. Il faut pas seulement que le baquet justice est malade, justice est malade. Tous remettre en cause justice na biso alors que c'est la même justice que les alagité même boka pesa boité. Comment est-ce que décision judiciaire est ali mais ministre azo ko tenir compte qu'il y a un procès en cours, faut aussi la vider avant que azwa décision ana. Maman, ce qui n'attendit arrêter wana nazomona bazobimisa bino comme ba occupant illégaux. Le gros bâtiment boyo va dans la place à battre. Ndenge nazo comprendre. Mais entre-temps zo ebsanga que bazoluka ba délocaliser bino. Et donc quand ça moi confusion boza ba loba clairement boza ba occupant illégaux so boza ba illégaux donc il y a pas de négociation ba otinda bino place mon côté mais ana oki que bazolinga so ba mabino na bouma et ça nini go expliquer biso dans sur sujet wana ba occupant illégaux mais entre-temps faut ba lukela bino place est ce place wana eza na assurance o bazoke notika bino po awa na arrêter ba misi bino comme ba occupant illégaux dire que tozali ba occupant illégaux wana eza motema mabe nazo bande makambo eza na arrêté wana ezali motema mabe bon balobi balongoli yango avec effet et rétroactif donc tout est annulé. Maman ministre azali animé d'une mauvaise volonté pona nini parce que maman ministre apesi biso occasion te ya koyeba historique na biso pouvoir nini o biso toza nango tokoya occuper illégalement mabele ya hôtel de ville. Pouvoir ni. Oyebi que na époque ya Kimbuta. Tant Kimbuta ye ko buka biso. Ngai na kimaki ndako na nga 2 semaines. J'ai abandonné mon mari, mes enfants et le travail. 2 semaines atangisi bana l'état te. Pona kimaki Kimbuta zako lwa kanisa. Pona likambo. Parce que biso tokokanga monoko te mpona koréclame badroit na biso droit ezali ti na constitution ke congolais nyonso azali na droit ya koréclame badroit na ye occupation illégale moko te eza parce que toza na baplan ya cadastre mama se rendre compte nango te soki okei na cadastre ata yo bakolakisa yo premier plan na biso premier plan na biso oyo hôtel de ville azate deuxième plan après occupation ministre asengaki basala yango plan bareprésente na plan batie hôtel de ville na 4-4 espace oyo azwi biso hôtel de ville akutaki biso hôtel de ville abuki biso baenseignant ebele bakufi basali ba AVC batiki baveuve batiki barefélin sans occuper biso sans kobenga biso atuna mpo alobaki bazali bapetit peuple asalaki discours kuna alobi bokokende esika nyonso bokozwa gende coste Kabila aza awa mokolo Kabila kolongwa na pouvoir nde bokotikala kozwa mabele oyo mais papa Kabila longwe kaka clan wana su ya Kimbuta bango nde bazongisi lelo toza na président Fati Beton kaka bato wana baza entouré na gouverneur Pumba batali balobi mutu na biso nzoka nde aye kozonga place wana ale dossier ya ngobila po ngobila bakokaki ete ngobila po yaki lelo oyo mama ministre alobi mpona raison d'utilité publique il faut tosala bongo
même na conseil des ministres conseil des ministres bapesaki nga ordre donc baministre nyonso bozolanda nga conseil des ministres bapesi nga ordre na rapporte arrêté oyo bokokende kofunda baministre wana na oyo ya biso ya éducation ye mpe apesi ye ordre ke sacrifie baagent na nga mpona mbongo ya hôtel de ville. Dans l'entretemps, pour une raison d'utilité publique, mais un gouverneur Bumba, quand on moko Bumba, gouverneur Bumba a l'état qui na top Congo, a lobby na top Congo, je suis place à Kopoka Machiti Bapesi Biso, 40 hectares na Maluku, 17 hectares na Minkao, 5 hectares na Mitendi, je suis carrière. Ya zelu na njili brasserie papa biloko wana ekokite donc bozolongola batu oyo baza na kati ya mboka soki bazwi 35 hectares na Buma pourquoi bakomema koboka matiti na Buma te parce que eza na kati ya zamba bakomema ngo kuna te bazoluka place ya koboka matiti olie bakenda komenase bapaisible citoyen place emonani olongoli enseignant esika akokende makolo akende na mosala makolo omema ye na kati ya mboka bateke eske eza normal papa biso na mukuse papa na Buma tokokende te toyebi ke président de la république Fatou Beton azoyoka biso atinda batu bokende kotala esika eza na kati ya mboka jamais bakoboka matiti place wana bakende na Buma côté zamba ezali kuna bakekoboka bazwi site parce que bazalaki na recherche ya place papa eza nini kaka po toza bazenseignant na souffrance oyo nyonso biso ti toza na grève soki tobimi na balabala totambola tobimisa susu totambola mpona likolo ya mapangu wana omoni ke bato bazosalisa président te na gouverneur na ministre bazosalisa président te batosa état de droit batosa maloba mokonzi oyo atie bango na place wana ekozala honneur mingi mpona bango na époque ya Kabila na reine ya Kabila tosouffrir awa fati ya ye tokoki kosouffrir te biso kaka tokotikala na place wana bakonzi bakotela biso likambo tozali enseignant moko te tozali 613 enseignants 613 aujourd'hui en difficulté na nsima na biso bafamille ezali est ce que eloko wana eza malamu te nga namoni ke kobimisa bato comme baillégaux après kolobake balukela bino mabele même ata batini bino sika kuna mpe bakobwaka bino kaka parce que boza na subasima moko te bakuna mpe mokolo mosusu balamuka na ntongo basali nini babwaki bino. Donc vous êtes dans vos droits. Je pense que l'autorité nyonso balandi biso ba s'impliquer dans likambo yo. Il faut qu'on solliciter même des experts parce qu'il faut pas pouvoir public amater les citoyens pour le but qu'il y a la puissance publique. Non. Il faut retirer des experts côté là d'abord que ceux qui espace wana est approprié pour ça la centre d'enfouissement alors que les voisins ba Kengo ba Juvel bon 250 hectares wana bazolo bana donc c'est qu'il faut que buka bato na nyonso 250 hectares kolia bango nyonso to compter ngo il faut to banana Kengo et pourtant Kengo concession na ye ezali azoki yango na époque ya Mobutu eza ya lelo te donc si je comprends bien. Donc arrêtez wana ndongo benga qui ont arrêté vola et bana te eza wapi arrêtez wana soki batiki yango eko bana ko nuire population il faut ba nilango arrêtez ya ko retirer yango wana maman avec sa logique oza mutu na logique na yo oyo ngana moneli yo lobi mais logique wana fallait alobelango gouverneur clair à se référer na ba rapport ya kala ya cadastre pour biso toyebi ke tozali na continuité ya l'état administration zo continuer soki oye oko se référer na o baninga basala
Exact kono bazwaki yango la volé 17 ans après oya ko annuler arrêté wana. Ça c'est la honte. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons ce magazine, pardon. Vous avez vous-même écouté la version donnée par madame. Pour le collectif des enseignants, Niet, bango bako kendete na sitwana, donc ils ont statu quo, totelemi wana. Mais entre-temps, je vous informe que na niveau à cour d'appel, il y a Matete. Baebisinga tout à l'heure, pas d'avocat conseil Nabino, na tunaï bango. Baebisinga que finalement, Hôtel de Ville a réussi qu'on soit appel. Donc, c'est-à-dire que processus réseau continué, procédure judiciaire réseau continué. Donc, en principe, arrêter un ministre, il faut aller d'abord en pause. Alors, on va voir ce qui va se passer. Nous sommes dans un état de droit, nous devons respecter notre justice. Il ne suffit pas seulement que la justice est malade, malade, malade. Si vous constatez que juge Moko, au cours, il y a procès, à Salimbeba Songolo, et ça a un mécanisme l'État. Donc, c'est-à-dire que Mibeko Nabiso est en place pour nous attaquer juge Wana. Il ne suffit pas seulement que le jugement est unique au Sukika Wana. Non. Funda juge Wana va démontrer que ma décision à Zoua qui n'est une décision judiciaire au Bango Bazé. Funda ye, pour le décision est malade, au lieu que ganga justice est malade, justice est malade. Allez, au saboter nion, ça justice n'a pas besoin de ça. Les lots, dans le conseil supérieur, il y a magistrature. Place ba funda ba juge za nzambete. Soka salimbeba au funda ye. Tozana ba méthode sous lorsque tozana procédure pénale ou bien procédure civile, et ça ba méthode ba prise à partie correctisée. Au fundi nani magistrat, au fundi juge bako yokaye, ceux qui a salimbeba bako sanctionner. Exact que ceux qui décision de justice est bimi au saboter en haut pour le exécutif faisant les colons en haut. De toute façon, tu Rolanda dossier de près, tu continuer toujours parce que Namoko, je crois que c'était mercredi et puis vendredi, Bokenda qui samedi, Boyoki, maman ministre, Namoko Penasagi descend sur le terrain. Donc, pour Sikoyo, il faut retenir que le ministre a campé dans la position, mais le collectif peut camper dans la position. Donc, d'où il y a en tout cas nécessité et justice à départager. Donc, je crois que dans Rolande Alikamoana, de près, en tant que journaliste enquêteur, investigateur, donc, on a ça une investigation, si on a communiqué une évolution. Donc, dès que tu as les lots, tu as tourné mission. Les lots lundi, babi ba rozonga na bangote. Donc mardi tu retard l'évolution, bazana nous na baba mécanisme belé à bouger pour faire attendre voix na bango. Et enfin de compte Laura balobara dans le choc d'idées j'ai la lumière. Donc tu remontes nani azaki na raison, nani azaki na tort parce que tout dit na commune na nsele balobi ceux qui ba site eza et à robora matite eza belé en dehors au wana parce que place où on a déjà batubasi s'installer. Maman, tu sais ici, na habité ce qui est comme mususu ata muke akubakisa pe émission esili nango. Merci monsieur le journaliste. Le batanga suka ezaboyi. Biso tozali enseignant. Tozali enseignant. Classe na biso, eza na classe. Eza na école. Ezali na ba cours de tribunaux te. Parce que, cette façon, dans la ministre, la Kobenga Bino, 9 heures, il y a des enseignants, il y a des 16 heures. Donc, l'ingili kamboyo, et quand on a mukuse, to sengi, na président, la 4e vie, to keneko samba. To keneko samba, mais 4e vie, et le droit. Elle va penser droit. Pourquoi dans le Bible, jugement est bimi na kinkole au biso to gagner. Ba y une opposition to brandir papier. Balingi kaka to samba na ba magistrat o ba y pour na ministère public baso côté la ville.
côté la ville, un magistrat, côté la ville. Tout ça, kaka lelo. Dans l'entretemps, changer ba pièce basali elo côté. Mais ata baloba bongo, au moins que ba avocat na bino ba resisaki. Ba avocat avec insistance. Bango balongwe kaka hôtel de ville. Ba kei ko funda tina cour de cassation. Ba ke funda verbalement. Ba kei nango verbalement. Sans document. Sans document wana président ya cour de cassation a bengi pe patka kinko tribunal kinkole verbalement. Bino nyonso bosala nini boya. Ah bon? Pona nini po police hôtel de ville. Boyebi te ka azali l'état. Donc l'état soka asali mabe. Donc la za l'état. Bongo soki bato nyonso bakufi. L'état ngo akotikala ye moko. Batuni ba juge. Bobimisi décision oyo pona nini. Ba juge ba pesa explication pe verbalement. Mais du moins le président de la cour de cassation a compris. Alors, ezali bongo, allez éviter le dossier. Je vous encourage. C'est que mon ami, donc c'est que bobanga la collectif a raison. Hein, papa? Bobanga te alors. Bango, nazo ko insister bien. Réseau ya patuana, bazo que ne utiliser mbongo. Ba ye awa ba kokipe ko ya ndenge ba moni o sala mission. Ba obenga yo. Ba bengi yo ba proposer yo mbongo te, soit 20, soit 50 000 $. Chika makambo yo kanga monoko. Nde bazo sacrifier biso. Ngowana, étant qu'enseignante, étant qu'une femme, nazo bunda mingi na likambo yo, puisque nazo bundelango, ma vie devient en danger. Tozo yebisa ba konzi, ba fixer regard na bango vers collectif oyo. Ba loba un mot, pote biso tozo kimia. Merci beaucoup, maman. Mesdames et messieurs, cette émission est complètement finie, mais maman, bon, ça pour nous se vanter, mais batunyo so baza bato ya corrompre te, ezana bato batambolora na justice, oyo bayebi makambo nzambe ndenge a préparer 50 000 $ ba repeso lelo, mais esili nango, mais réputation na yo retikala pour l'avenir. Donc nous on ne badine pas sur notre réputation. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Merci.